à l'élo, de tout ça. Là où le moyen a calculé, on a un équipe pour tout le monde. On a une équipe pour tout le monde. On a âge à 16 ans, à 77, quoi. 77. 77, dans un bateau. Bateau, ça veut dire. Dans Fab de la ville. Mais il y a un bateau. Il y a un bateau dans Matadi. Dans Matadi. Et l'homme pris d'envoie le mal de loin. La coupe de fumami a les arabes nango. Nango kuta yango. Mais so va la coupe me fumami na niveau jeunesse, na niveau ngambebele, fumami na niveau yangai, ba la champignon yangai, kapangala, abela ba menda mulozi. Ngam na mettre yango en valeur, biso tali batali boso, tant to bandi coupe, la coupe avec mike. To beta la coupe minene, e ba million kaka. 500 000 euros bima, 1 million euros bima. Mutaki bosa bana ko bimisa bambongo belé. Awa na liva pour tous ces capana. Vous avez bien la concurrence entre bino. Non. Na bateau ya comment on dit? Na bateau ya Lomière, hein? Lomière c'est nous. L'homme pris d'envoie le mal de loin. Comment le baraké, le bon que bébé ça mutu zappé à solo. Le bon que bébé ça mutu si. Bébé ça vraiment mutu. Ça pour la solitude, aux arrêts yomoko 24 heures. On moni le bon à seko ko bébé ça mutu. Le bon à seko les hôtel. Vous avez la télévision. Vous avez le biloko surtout à téléphone peut marier à beaucoup bien. Mais le bon que bébé de bêta le bon pour 4 nuits. On bien on pile. 4 nuits. Donc, et là, vous avez même radio. Vous avez compris. Silence, silence, vous avez 4 nuits. Et puis, vous avez taloté, vous avez comme un orphelin. Oui, on a dit orphelin, il faut aider des orphelins. Donc, vous avez monté que l'homme pris d'envoie le mal de loin. On a bêti. La bête de ma bolo. Là, ça fait 14 prisons en Boko. La bête partout. La bête à Lyon, à Mien, à Poutou, Sarana, Poutou. La bête trop. La bête trop, tu es solide. On m'a marqué. Voilà, c'est ça. L'homme pris d'envoie le mal de loin. Là, normalement, ba idole na ngai mais esprit na ngai kotaka vraiment na ndenge black te la ba véritable que c'est pas bana bandal c'est pas bana nyiri c'est pas bana lemba nga bana njili mon nga vraiment bana njili ko inspirer makambo ba inspirer nga makambo belé puis ba ninga nga tellement trop nga pina ninga bango trop donc pour nga na mona ke njili de sala poto pour nga na ebito ba tumususu ba kanisa mais ce qui vraiment la vérité au vérifier en moment landi. Depuis 77, on a vu ce que Bananjili, on va s'arrêter pour ma poto. Baninga tango kokie, papi gene tolo bela vie, papi gene tolo bela vie. Yo je saute pas. Nazaraka moninga na yote, ngai se beniko popo lipo kuluti ya baleki. Nazaraka moninga na yote, pena kotikala kozala moninga na yote. Papi Gen tolobe la vie. Mister Siatoul. Nazaraka moninga na yote. Papi Gen tolobe la vie. Est-ce que y a moninga na yo? Toto za baninga na bango. Tozalaka baninga te. Jaza totikala kozala baninga. Papi Gen tolobe la vie. Ambro Jenny, Papi Gen, nazaraka moninga na yote. Papi Gen. Nazara moninga na yote, Papi Gen. C'est impérateur de Modogo Jaffa qui fait des Finchman. Papi Gen, tout le Bélavier, c'est Nazara moninga na yote. Est-ce que Nazara moninga na yote, Papi Gen, tout le Bélavier. Nazalaka moninga na yote, je suis pas ton ami. Papi Gen, tout le Bélavier. Ça c'est Lidjo Kwempa, le grand samouraï de la nouvelle génération. Papi Gen tolobe la vie. Est-ce que ngana moninga no? Nga master no. Nga mata no. Papi Gen tolobe la vie de. Nazalaka moninga na yote. 4 fois prêtre
Washington, grand pays. Papi Gen, Tolobe la vie. Papi Gen, Tolobe la vie. Nazalaka moninga na yote, Papi Gen. Moi, je suis pas ton ami, hein. Moninga no te di. Bayuma, wana 1 euro na poche. On beta masola 1000 euros. Que badi. Nazalaka moninga na yote. Papi Gen yo ebite, azalaka moninga na bisote. Ngai mo grosso. Na Napoli, nazalaka moninga na yote, Papi Gen. Nazalaka moninga na bango te. Nazalaka moninga na yote. Papi Gen Tolobe la vie. Grand petit. Nazalaka moninga na yote. Nazalaka moninga na yote. Tolobe la vie, Tolobe la vie. Papi Gen, Papi Gen. Nazalaka moninga na yote. Nazalaka moninga na yote. Sami Mokili confirme. Tolobe la vie, Papi Gen. Nazalaka moninga na yote. Mobile pembe. WS Production, Willy Sionga. WS Production, Willy Sionga. Chers amis, Topé Sibino, Mbote partout, beaucoup disposés encore maintenant. Il y a Kolanda Bisso Boye à travers Tolobe la vie officielle. Voilà, merci de votre fidélité, merci de la confiance. Bolingo Bozanango à travers Bande Konabino. Si nous abonnés à la bisoté, au côté au moni émission, abonne-toi. Hein, c'est gratuit. Ils en ont gratos. Comme on n'a pas cité. Voilà, les Naza, encore on a plaisir de recevoir pour vous. Moko Yabana Poto, Oyo Bakenda Sango. Moko Yabana Poto, Oyo, ça dit que Robin a payé con Nabana Poto, pour Yayebi, dans histoire. Il s'agit bien de Shelly Awendo. Donc, Naye les Lotoza, ko beta mama solo, ça dit tout solo sur Shelly Awendo. Numéro d'absence, on les a affichés, benga biso partout Zali. Toko Yawana. Merci à la grande équipe à Tolobe la vie Washington, merci Nayo. Et merci également à Émile Bamba de Zurich, parce que sans bino na Obagama Wamingi. Jérémy Bana Canada, merci Didier, merci. Merci encore à IP Degokao de London. Il a dit, il a fait. Il a promis, il a réalisé. Jean-Claude Mabanzo. Sans yo, en tout cas, Moboul. Mbongo contre Mbongo. Na madame Shelly Awendo, Tomeka Kusolo là. Kolo Shelly Awendo, bonjour. Bonjour, Matondo. Matondo. Matondo, vraiment. On dit que moi, banda émission toujours. Eza ni nangai tiens. Tinchi. Bakoko, là c'est la nuit. Voilà. On y va. Matondo. Oh. C'est quoi, elle m'a l'accent, nous, tchaga, Matoyo, tiens, Matoyo. Mais la tchaga. Mais la tchaga, vous avez qui si la mère nangai. Vous avez si la mère nangai. Dans ça, la route. On mère nangai qui femme, moko, agribu, babé, amoni. Bato, ça, ça, batou. Ça bateau trop. Traditionnellement. Traditionnellement, soit ça, si bateau. Toujours, on a soukra na moi, tchaga boye, tchaga boye. Tchaga boye. Autolagaye, autolagaye. Na tunaka ite me tikala na ngai na ko sa ote tikala na ngai. Ah OK. Kana utuna ite. Ah musagere moni onsiko. Voilà, mais soko mutapesi mbongo. Azwakate. Alors ça mutona pesa aube na Ferdinand. Ça Ferdinand pour tout. Parce que pesi ngai ngana uzango na pesa pas mère, c'était comme ça. OK. Voilà. Ah d'accord. Alors je l'ai de la yambio le tomi kana usoro mke hein. Merci. Lelo de tout sur le lelo, lelo. Ça fait combien de temps à poto? Ah, la lelo, de tout sur le lelo. Là, vous le moyen calculer, on te a qui poto moi, que n'a poto na, n'a âge à 16 ans, à 77 quoi. 77. 77 dans un bateau. Bateau dans Fab de la ville. Mais il y a un bateau. Vous avez bateau na Matadi. Na Matadi. Et Obeta au côté de Bendo te ngamba la futa biye mala 5 ndenge ya laki kabili na ngati de le kangama ngana mutu na kabili 25 baninga bazwa avion na njili sonde ni yo te ngamba pour poto na ki bato bo na bato ndeni c'est comme ça, c'est la vie oyeba ni ma monde ni oyeba ko ponde ni pour que te zanzela muna isu no solo de kamama yanzela muna yi parce que mbali bosona yo ngwa ngaka sa ngala bika yena ndi bazwaka utadindi na masu abatami na se ngaba na futa la billet na 57 billet bon âge à 16 ans na ya na bateau tina poto
il a Tenerife, il a quitté Hollande, dans le Hollande, il avait déjà, c'est bon. On a un poteau, à l'aise, on a vivre pas que vous. Mais ça, combien de jours? 15 jours. Donc, on a dit, beaucoup en Hollande, comme en Hollande, depuis en Hollande. Donc, on a la visite qu'à partir de la bateau, on a la visite qui monte. C'est le tour du monde. Tour du monde. Nous, on a île Tenerife, on a Sénégal, Bambo, Belé, île Maurice, tout, Côte d'Ivoire. Capitaine Botu, noté. Et bien protégé en plus. Bien protégé parce que les policiers banakati donc badouané ba policiers bazanakati ba roya ba retourna yo so za malade tout ça so pe na lié te ba bondela ba test ba roya au bondela ngo lié te pour la mais c'est mettre pas manger bien sorti bien tu vas manger qu'est-ce que tu veux tu penses à quoi on va arriver c'est comme ça et puis la boîte peut zaki nakati ambiance pas bien zaki nakati et qui fait de la vie ngana ki na premier proto na ngai voilà OK voilà. Moi, je suis parce que je suis belé au photo solo là. Alors, je crois que tout ça, derrière ma solo poto, tout bêta déjà, na yo ma belé, mais ma belé peut te rebattre. Alors, le on a l'ingato, tout me kako évoluer mon mouké, mon mouké kaka. On est quand on ça biso, tant qu'on y a kapoto, aux arts na boule ni, tant qu'on a na poto, boule nous a gagné. Natanga poto vraiment natanga l'étude mais là on comprend que on a payé les arrêtés moyen otanga exacté aux obligé au quoi na milieu moko ya masolo ko pe na mila masolo na ko elaki etant que na kisha na kibisu makasi na yeko se poser ba vie wa na senga poser bango ndenge na ngai bien fumo na ngai les gens la bonne bango pouvoir mo donc ma solo ni comme il na maboko na ngai quoi mais mon leadership maman il a dit mbala mo ela tainga déjà c'est la tainga ela tainga omoni ba kope belé fungami awe zalaka nango yango kuta yango mais so va le couple me fuma na niveau jeunesse na niveau en bébé fuma na niveau yangai ba la champignon yangai kapangala ba bela ba menda muluzi ngam na mettre ngo en valeur biso tani batali boso tanto bandi cop ba cop avec mike to beta ba cop minene ba million kaka pa 500,000 euros bima pa 1 million euros bima mutaki bosa bana ko bimisa bambongo belé awa na liva poto se kapana bo za ipe na mo ba concurrence entre bino na bato ya comment on dit na bato ya Lumière hein Lumière c'est nous ah bon Lumière c'est nous Lumière concurrence est là qui te surtout vivre moko ya bolingo concurrence te en finga na te et le côté tu vois o azui mais tozala ki tant to zo aller wana mboka pesa avec malamu te moyebo zo mbongo botina ona king exact elle quoi les autres ba western union du nord ezalaki te mbongo fait vidéo kaka et vidéo minora ambiance ba tout son batara mystique bilamba mystique c'est tout mais tozali biso tout il quoi donc problème ezalaka entre biso on a bolingo vraiment OK alors au kanisaka osala ba étude au continuer l'étude na yo ça pas marcher au côté na réalité moko boyo ça dit que au côté na nzela alors nzela yo zwaki nzela yo ponaka atoke na bisoka mbamo pour to côté émission biso mbamo nzela yo ponaki to ba lelo ezalaki nzela ya échec to nzela ya réussite pour yo là nzela réussite pour na nzela réussite au monde na nzela réussite pourquoi parce que la gloire moko makasi pas na ngai pas na biso so bakangi yo par exemple bakainga na ke boloko tant na robima on a souffrir dans souffrir te après bien lobi que chez la bimi
vous êtes obligé de s'envelopper. C'est bon de vivre la solidarité. Il y a vous êtes obligé tant aux autres enveloppe on peut mourir mon quête. Enveloppe on peut tout le monde a enveloppe on a 5000 francs français à l'époque. Donc on a la zone des cas pour dans au lieu on vous a retrouvé sur 30 000 francs. Nous on était comme ça. Vivre à l'époque comme ça. Voilà. Comment le baraki, le bois que bébé ça mutu zappé à solo. Le bois que bébé ça mutu, si. Le bébé ça mutu. Ça prend une bonne solitude. Aux arrêts, on va au 4 on le bois à Seko et vous sont mutu. Le bois à Seko ils ont hôtel. Vous avez la télévision. Vous avez la vidéo surtout. À téléphone peut marier à Robin. Mais le bois que bébé ça de mettre le bois pour 4 000. Le bois à mon pila. 4 000. Donc, et là, vous avez même radio. Vous avez compris. Silence, silence, vous savez. 4 000. Et puis, vous avez un vous avez un commun orphelin. Vous avez un orphelin, il faut aider des orphelins. Donc, vous avez un moutoutek. Alors, tu as la visite. Tu as un mandat à orphelin. Donc, vous êtes obligé. Mais batuana ba orphelin wana tanga yo comprendre de rubima comme batuma kono azupelu pimba na ye on peut ça la faire na ye quoi siko apparemment bino bozali na moi salito ba bozali qui est solide un peu dans mutu et on est ça là qui est déjà na kati wana kuna ça combien de temps le bois la bêtise ah bon c'est ça blague même c'est là dans la bêtise. Bon, des enfants m'ont venu quand même bouvin. La bêtise magolo. Là, ça fait 14 prisons en Boko. La bêtise partout. La bêtise à Lyon, à Mien, à Poutou, Sarana, Poutou, la bêtise trop. La bêtise trop, toi qui est solide. Au moins, voilà, c'est ça qu'on a commis. Le mois que nous surtout essayé de dire que chez lui, on a commis. Ce qu'on peut commis, il a dit que Papi Gaël a commis. Donc, il y a eu sur ma nouvelle, il y a eu une la source sur ma nouvelle, pour t'en isoler, il y a eu la source sur ma nouvelle, il y a les bananes, ni Kapangala, oh, la tri cap, c'est bon, boni, vous dites ça, boni, le roi Sampongo, boni belle, toi qui n'es pas na to vandi, mais, biso, le Taliban, la lettre, ils ont qui peut t'en faire ma monité. À l'époque, hein? Ah, mamou balate. Mamou balate. Donc, bon, dans la il faut la play pour mamou. Bon, nous avons déjà la grand play pour toi, mamou, hein. Là, la vie, toi, là-bas, c'est déjà. La jeunesse. Mais c'est là qu'il y a qui sont au pays, il y a la survie, et bon, nango. Et bon, nango. Et ça y est, le roi, les autres, au souffrir, batinda, au beauté, et puis, toi qui soudé. Donc, très soudé. Et ça la bana banda, et ça la bana lemba, et ça la bana njili. Tout ça, il y a ma cameroun, on a comme un moment de l'autre. Oh, le lot, on a biso bana njili, boy, on biso bana banda, boy, on biso bana ngiri. Biso ça, il y a ma cameroun, biso ça, il y a so ini. Et ça la njili, et ça la ni, pareil, parce que là, normalement, ba idole na ngai mais esprit na ngai kotaka vraiment na ndenge black te là ba véritable bouquet c'est pas bana bandal c'est pas bana ngiri c'est pas bana lemba nga bana njili mon bravo bana qui ko inspirer ba inspirer nga makambe belé puis ba nga tellement trop nga pina nga bango trop donc pour nga na mona ke njili de ça la poto pour nga na ebito ba tumususu ba kanisa mais ce qui vraiment la vérité au vérifier à un moment là dit depuis 77 ba biso ke bana njili moto basala ma poto même ko bwaka même ko mikanda ba ngunda ezali bana njili ko laksa donc faut bana quartier na bango trop na pesa bango toujours respect ça dit bana njili ba ba dire ko kama bébé mais c'est vrai même avec déjà ba dire ko kama biso do ta bango ati bana njili moka ko soir ezala boya so yi mutandimi biyo za boya ça fait du bien ça fait du bien qu'on reconnaître et bato hein te wana mais la vérité mutako ako boudela mwazalite
pour la jeunesse les gens toi qui mingité tout ça ba petit ne toi qui mi ba petit ne toi qui awa o ba yaki o ba vieux wana ba yamba biso mais yo lobi ke bino bolingo zalaka et bongo bo bandaka ko funda na sondeni bo afunda ni bo funda non biso tikali ko funda na te amoni bato ko sa auto tikali ko funda na te likambo zaka na biso taka ba péré so ba kangi tanto comprendre ba Pourquoi il va périr? Donc, il y a dit que il y a Papi Gen. Na bomba te, so ba kangi yo, il y a Papi Gen, on a fundi été. Mais tant qu'on commence à tozana so bien to venir s'en sortir. Donc, très go funda na te biso. Ya wana zala te bon, très go funda na te. Mais bando ba kanza so ba kangi mutu, il faut token de boy, token mali petit toya na biti à sujet na biso lelo. Avec les autres bakangi mutu soit faut batindika eno yo 14 faut batindika opete. On sera dans le bangote parce que batindika trop peu de choses. Batindika trop batindika au moins na kenu na kid batoro baté pour la réala tout est bon. Bon elle a qui forme elle ma moto elle batindika ngai deme photo on a tindika ngala o barataka ngai wana barataka on pour ngai mo courage ngai mo na oui pour ba histoire na to moi na ba na ngaba ba ki papa ko nga solo mo wala bon wakamwana ebisaka mbonge kongole no surtout pas comment faire na makamba wazo batindika ngai asali système le système wana système wana na banda yango OK système wana na banda yango. Ah ouais, donc on doit vous engager beaucoup, parce que qui va comprendre, on va former, l'art, tia son soniki. Mais si vous embalala, si vous avez outil du bois coupo, na outil king, na ye, bakangi ngai, na mien, bakangi na mien. Quand bakangi na mien kuna, na maintenant na préparer, na bien préparer, pour na outil boya bakangi ngai. So na préparer ki na ngolo, ba aboti kanga na ozonga. Ah mais on a signé comme un mois na on sa la te. Na sali yango pe batebele na ko mo sala yango e bikisa pe batebele. Les amis système. Les bis akufabo. Yem ta mona. Awa na nini amoni ngai siko na aéroport. Au ganga sheli na manie mo. Na signé kaka na signé. Donc, il y a même des robes qui sont là, bon, on envoie ça pourquoi. Il y a même du mal à vous, mais ça façon là, sauf qui perd. Non, pour moi, je vais appeler ça sauf qui perd. Donc, on me sauve au moko. Voilà. Chez le Wendo, émission Abisha Lelo, les alliés pour moi, éduquer un peu masse. Les alliés pour nous, pesa moutouma, on a Abisso force. Les alliés pour nous rappeler, génération Nabino quelque chose. Je crois but émission Nabiso Yalelo Yangwana. Alors, tokolo bake changement za makasi na poto wana na poto lelo toloba. Si c'est belé. Na côté ya cop plutôt na côté ni. Côté ni surtout. Côté tout, changement makasi. Alors, elo ne sala ke chez les Wendo tika cop. Nga eloko sala nga tika cop bon na olo bateke bon wana eza ba secteur no caché nga moko eloko tina nga tika na dimne olo ba tika te parce que on dit tika on vit bien te continuer cause un peu temporiser pour tout ça les peu encore pas moi tout ça les belé to bika na doa tout ça les cascade tout ça les braquage parce que moi je fais tout hein. OK. Là bas ça tout mon travail bisalo ba braquage donc tout j'ai fait là au côté on a parlé au Lélia donc le sur la côté on a parlé face aux hommes on a côté là la face belé donc ça on change le face dans un moment il y a mystique hein côté braquage voilà ça canate et puis braquage dans la salle en mingi et là puis ça n'a pas ça ça dans la grand prêtre dans biso ya ba king et là ça va aller passe trop pardon mutamo lelo mo maman te ba yebi yakuza la ça toujours pardon faut ba nzambe l'air mwazali na mokili faut ba rappeler pardon ba rappeler mabe osali so mabe osali on va pourquoi na sali mabe wana o nzambe ke na sali mabe oyo pona lia na sala ba viona
parce que le avion a vraiment trop na chez là le avion a ba ba noa parce que là on a ba noa vraiment yo kota mingi ate demandé ba noa en Hollande ba moso ba noa koti donc il faut chez là on daïba donc kena on a bimolo vraiment na butu na ba groupe là qui est bimolo na butu mais acteur tout le noir acteur tout mais bateau apekisanga bakamwana balela ezaka ndeko nanga gigi loboko Florentine ya Jackson mkomsuno abenga ngai bango bavansinga mabitulingaka otro sala makambo wa osala liboso tika mawa mindoki okufa pe nga okufa so luki ege sala émission na ege pot na ege a expliquer yo wana me yakali wana nga okufa babali wana na mona babali wana te babali réel moko na zoa so okufa te nga okufa ozo comprendre wana me yaka film yango à partir wana na tiki makambo ya braquage oyoka baminduki oyoka bino oyoka na goma wana ozo vivre yango awa oyoka ma ozo relancer yango beta mondo kobeta mona ni mabuta azali et puis les kaziz azali so beaucoup tout na ye a expliquer na petit na moko abanga makambo wana kele na ye Timba Canada te akena non iba kene Canada te tango cheka ka bu comprendre akena na mboko na ndibisa na Londres on était Londres pour dernier mayango to sala très dangereux ya pour petit na mona ka yuana miso on a ma guerre le na goma on a minele o ka ba très dangereux. Donc c'est que bino bina bo monitor si bo monitor émission moko ils apenza pour na la musa jeunesse bato ba na biso parce que belé tamso ba oyapé na boule ou entre temps ma c'est changer déjà à moment il faut alors chez les wendo balobi génération na bino et belé bazu échec pour nani selon you non pour nous belé ça ko se retrouver té bana poto bazalaka na moto bazala na nini mais pour nani lelo belé ko se retrouver té non eza na ba clan attention eza na ba clan na mozali même sous la recette moi ça na té bazala ba pareil na king ba hôtel ezali o ba déjà na boule moni o ba boule ba pareil na bango bango belé mais sous super o ba na boule té o ba na boule té o ba na boule té recette ko ya ata na mukolo abazela kaka non so afunguni mutu na ye recette ko ya ata na mukolo recette ya la jeunesse c'est ce qu'on a tout na bisko pour la nini ebele wana to lobi wana pour na nini ba se retrouver te ba une esprit même sous ba une esprit sous ba une esprit mais c'est comme ça moi monsieur sous l'esprit moi monsieur sous l'esprit moi ba monsieur sous nzamba pesa lo ko moko boye ye moko ko bisango te so talibi papi gena kebo boye recite nango pesa ba passe trop na mokili mais oza lo mo nzamba pesa yo même so yo biselo ko ngo sala bien lo ko sala ouais voilà mais makambo na vraiment ya recite ya génération nanga et quand ça appelle moi jalousie mon boy ah mais so to colis dans l'esprit yaka et quand ça moi keto mo ekotaka moni parce que ngana na remarka ngo so na bimino kwa na kena wa feti façon na feti ma samsusu yaki na ya tala ngai boye ngana tali boye otala ngai boye otima to sala kama kama wala to ndenge na zalaka o sentire na misu kaka et puis yambeli et puis yombo ko mutu otala na mutu ngo mazala akomazala ngoro belaite si ngoro belaite ke amara ma akomazala o belaite o bon mo motema
Yemoko soga muda okanisi okene ukutana ina Papi Gen tout monde na kara mais façon na mona ni Papi Gen non mais non Papi Gen même sous on a les solo moral bien la go reprendre mais vu qu'on a la sonité voilà il y a la courage voilà c'est tout voilà alors et là on est des salles qui yo au côté dans le monde il y a des tableaux il y a peinture voilà. Loko ça y a la côte dans le monde la peinture les engagés peinture on a eu bakité après on a redécouvert par rapport à bande konanga basi na par rapport à bana chiki na biso bana chiki na biso école primaire ya ba COT ba humanité école primaire batikala na ona mutu tant na bandi peinture bimena ngai eza bokoko bimena ero bimena ngai na kata buloko peinture ngala yebaka te nzoka nde na bomwana nga naki déjà grand peintre na serre na bisenga abina bomwana na déjà redessiner et puis voisin na ya chiki ko primaire 5e 6e babina mais yo da chiki déjà zaki ngamo kutu na yebaki to déjà na chiki menga redessiner na classe ya redépasser bato yebite ke yo ba nakisa déjà na ba chiki ba nakisa yo butala mwana ndinga dessiner ka bona. Moi je savais pas et on est là sikoyo donc ça le la métier mo ba pesa ki yo uti ero la yo na mukolo de bazong solo bien parce que ba bien on a la sala bato na mokili ngai bazong sela ngai te moi je te dis la vérité moi j'ai ramassé des gens ba comment le mbongo lelo ba métro na vie famille tout na so bango belé tout dans l'accès bango pe cop na récupérer msusu ba palo kuna na uzwa bato batikuna bodamaka ti bo réussir bato na pi ba réussir akenda na mabina bango mais na mona mutu mo te na mona mutu mo te abemela ngata saki ya semul azateti de lazarati mais lazara na plaisir son na bondi bango lazara na plaisir c'est ça yango na nzambe ya fungula nga mambe de la vie bon tozo peso cadeau bo ya vie na yo tiens c'est tout. Peut-être y a moi na moneli na habité voilà toza koya hein to channel mo virgule moki wana le groupe s'appelle jeune moko yele le groupe s'appelle conseil par exemple il y a coopération par exemple non on est jeunesse ça na makambo ebele on a coopération jeunesse na makambo ebele ça dépend milieu kweli mutumso aye ukoyi na milieu musala so ukoyi na milieu musala na usenga na uloba so ko na nzela bulo na minute oyo ko ina mpa na nzela muta sala kalanga na nzela ya bulo tumoka yambiyo asala bulo landa ye il faut landa ye nzela ni musu ya bien ngwana soki mutu ayi akwei aninga sala nzela moko oyo ko sala te ya nini suka mutu wana ndeka orobeli akoma jaloux pour le voir quoi le romain bien tu sais il faut freiner ma retard ma belé ce qu'on y a obima on prouver bateau bima on ça le logo donc on me gasura makasi beko au monde et le ganga na conseil ba jana le logo très important boulot na mboko eza boulot métier na waki na ona kini soko zaki maçon ya kini futa la te no ya poto et futa kana niveau impossible on ça va bien bon ah so qui plombier à qui na est-ce que voilà différence c'est ma casse donc plombier pour des métiers moi on s'arrêter électricien qui na électricien il y a niveau mususu au monde cause la grand chauffeur na kin ya ba poids lourd na kin na ko la chauffeur à poids lourd est-ce que niveau landa yango zana mara mangwana sans blague dans sa place au komeli so ba biso ke kende boye yokela muto alandi ko tsa mutu makasi te parce que biso bato ba yamba biso bata bulote ya alors il ça la vie na biso bata coopération donc muta yamba yo coopération ba vieux ba yaka kala ba yanke wana ba yaka kala wana azo yamba déjà yedo coopération za na mutu buloko to beta au football parce que le temps on a peu potes ça va très bien donc au salon ça la tête bien quand on salon ça la tête aux bien que les lots sont au salon tête
so opozangi mukanda na tout ok tanga kala oza na mukanda te tuzimie voilà soko zotala toya poto kende siko na masolo ya peinture maintenant so otali sikoyo vi na yo passé zipna miroir otie vi na yo passé boye oregretaka nini est-ce que oregretaka mpe eloko moko kelo place ofalai pa ezala boye fallait pas nakota libwako fallait pas maso fallait pas nazana wapi eloko moko oregretaka mais ouais obligé faire la bilo so oregretaka eloko moko te comment visionner ozala propre so osala ba faux pas so osali faux pas il faut réparer yango te na cerveau na yo mais yo so osali faux pas o réparer yango tozomelaka faux pas il y a quelque chose de louche faut prier faut prier eza te kaka te oke nzambi oke nini te koprie kaka na ndako na yo moko oprie na ope très bien efungoli mpe makambo ebele siko ntango raisonne en fait ntango omonaka baerreur wana à partir de l'erreur on peut s'appeler tout conseil pour ba rétribution na l'erreur on a non appelle ça on appelle ça vraiment ça bon même ça bon ba petit frère ko na loyengete belé na petit frère ko na loyengete keba ko la pe makele te moni mboko romata lelo la vie okita donc nzembo wana soko au réfléchir au comprendre depuis quand on a vie ma père na biso ba mère na biso ba vieux na biso ba nani tout au comprendre que vie à mon tout l'air mon sur aux moteur va via musique un musicien il a un succès après succès au kita on va sur bien la danse no bien te en composition peut qui mon mutu on va sauter c'est pareil yo so mon so que fene osani oluka eloko nini nakoki kosala nakomana ngata maçon nasali ngala masala nga ebele awa tosala nango bacope lelo bakomana baentreprise na bango atika ane na entreprise na ye ya batima ya nini baebele awa bamasala baebele ngama tokutani mabi nini nga nazosala bulobo nasala bulobo nga efumela bango mpe batravailleur so namoni petit moko azotelengana abienga na obenga masala ngamo zwa petit na bulo omoni geste nga nasali zwa petit na bulo nazwi ete mpo na olobaka petit yaka koloteka loi yaka koloteka pimbo yaka kokota banke non natindi mbala moko mpa masala wana mpo nayebi ke aza mwana moke il faut prison ça de savoir omoni yo passé vie na yo presque awa na poto toroba vie na yo nyonso mosala wana na poto sikoyo monde oyo ya peinture oyo koti lelo so kotaka wana à l'époque imagine ngeza ndeni ate eloko na loko na tawa na te omona to na yo kota monde ya peinture exactement la mystique là ça qui est mission pour pas là la souffrir après la côte dans le monde vraiment la souffrir papi game la souffrir dans sérieux dans zala qui n'a déjà mais nini go côte papi game o sala kaka o sala kaka o sala moni na tu es atego na longwa perd la chaise makulu pour nous regarder nos bien na longwa perd la chaise makolo ti sendeni na réfléchir babongisanga na mundele moko bwazi nango badi balansenga ye nakenda kuna papi gel maintenant bamogala la monde omoni perd la chaise na nsima perd la chaise na cimetière wana logement omnene na kuna osangana te franc-maçonnerie akota kuna banyamaka mpe bien sheli le peintre bavandisinga tosamemaka baloba na nga soki nakotaka lubwaku te soki naki moto esprit te soki mpe nayaki kaka lokoso neti nayaki kaka moko nakota boloko nde nasupamaki nakoti babi nanga mapo bananse ngai ifo nakota masolo babi tokolanse yo mpo tomoni esprit na yo tomoni peinture na yo tokolanse yo nga nayebisi bango ke ake palais na réfléchir papi gel j'étais bien habillé. La banane m'a collé, perd la chaise, tu sais, Denis.
na réfléchir. On t'a comme la porte de Paris. Esprit ngai. Nous va voir moto. Au mekate. On a parlé là on a parlé. Madame nanga t'as pas la wuti. Nabi non ngama mwana tena tongo pe ngabi non. Je suis désolé. Je suis désolé. Là bunana ndengwana. Mais on même un peu mokila ngoso zo bunana ndengwana na okutana mduko la Papi Gaine. Donc, on dirait que tu as fait un makambo et pour un niveau là. Quand on a mis Congolais, on négligera mon kili. Très important. Na ke expliquer les Cameroun, na expliquer au petit nangai, les qui nangai kwa masa nangai, Jean-Jacques Pan. Jean-Jacques Kaka bato mo na gainde mwana. Apina nga avie. Kenena no na sima awa, na sembe nika ke na sima awa. Na mona ba peintre bazana kuna. Pana na fungo mangwana. Femme moko ayambanga ya mundele. Fungo nga manzela no surtout. Le nom na comme meilleur peintre. La France, à comment tu as un niveau psycho, bon, ton le Picasso, banane, on a période dans un siècle là bango, mais si on a côté vraiment, on va vraiment un bureau avec beaucoup de respect. On va même c'est Matisse est là, donc bazo yamba yo là. Na yoki maman songi songi moké. Na yoki ba to ba génération na yo. Ba otonga yo. So on dit ah je dis pena paye va parler quand les locaux se sont encore va mentir. Ah, est-ce que bah rappelle pas na yo baba nous non ah je dis on accepte soit en côté to koya c'est à dire ko luka ko apprendre na ba âge na bino est-ce que ezamabe est-ce que ko simbati mais sans eux le monde en tout na yo so ko pas na ngai na bon ba tout hein na na association na ngai siko na buna ngai na ngo la bonne association là faut au moins le bureau c'est l'association soit tu vas nous adhérer dans mon bien déjà ba congolais tant que ça la association là dit non va faire ça non monter nous on veut dire soit on va là la kemoro ah association pas non association en beaucoup ils ont la valeur mingi mais là association là à comme la peinture l'état d'après ça un mongo l'état l'état sur un bongo comment financer pour un projet là pour un macam donc basé déjà dans considération donc quand on s'est association on a en considération pour toi appuyer nos amis il faut vous aller belé si vous allez belé même bateau au monde qui vit na yo les a perdu mais même si c'est une association par mois nous avons seulement 500 là pour association vous avez une association ils ont une société si vous avez bien structuré ils ont la norme na surtout dans moi plus que coquille on peut ça yo bon foot à bateau la sala na mais on va la soutenir bon ah mouké même sous 5 tout le monde va tikali va payer on a niveau na comme na siko na tikali siko na niveau na comme na ngo parce que ngai l'état mutako ko futa nga siko azo futa na association na ngai ya futa ngai le siko on a zoa ba masa na ngai le msusu ba ki perdu on a benda bango il faut na zona local et donc on a buna na ngo siko so na zu local en tout cas ba masa na ngo so na monique vraiment mbeba ezali na benda bango zo quelque chose aussi ya okota masolo ngo to lia o lia ngo na yo même sous peu so yeba ki moi dessin malé de là on comme danser on peut le sur la tableau na yo nga lo na ali awa on doit faire la tableau na janvier février mars avril mai juin na ba doit na mai mais faut dans le mai parce que ba tinga ici ko dans les jours de mer 2 jours na mois de juillet et ça le 19 le 20 2 jours de 13h à 22h donc ils ont la vernissage mon mineni quand ba tio kuna ils ont ngaité non ça la publicité la maboko à l'état ils ont la maboko à mairie ngai publicité na ngana ça la et pas la biso ba congolais boya mais souvent aux ala kuna ndele après la comme côté ka sikoyo ba tableau na ngai déjà ils ont valorisé dans ma valeur à 3500 ba tableau moko mais ce tableau où il y a noir blanc autour mon où ça combien on a tableau on a 2 euros 3 euros mon comme 1 million ça dépasse ils en a prité comment 1 million de ça dit monter CP il a payé ça parce que était en vente tu sais donc sous là la tiens on a la tiens 4 euros
Nous avons 6 euros. Nous avons 8 euros, 10 euros, 15 euros. Et que nous avons ça n'est pas. Mais là, tu vois, il y a un esprit. Oh, il y a une estimation et il y a 3000, 2500, 3000. Bon, 2500, 3000. Même si c'est quoi, on peut 10 000, 15 000. Maintenant, à tableau, on a 2500, 3000. Ça l'a bon, quoi. 2500, si on a tout, pendant qu'on a un niveau, on a aussi déjà 100 tableaux. Ok. Si on raisonne 100 tableaux, on a 2000, 100 tableaux, on a 2000. Et 800 gars. Ça 100 multiplié par 2. Voilà. Vous avez gagné vie. Mais quel genre de tableau? Bah, toile. On a pas de difficulté au couteau, non, ça. Si, on a pas de difficulté, belé, pour ça va vraiment, on a pas de difficulté. Mais là, ça que nous sommes autant, on a autant que ça. On a commandé la Bouddha qui t'a dit que, dans la meilleur peintre 93. Bon. Il a dit, ma peintre, mais non, bah, tu veux pas Bouddha. Mais, nous avons gagné Mundé, la Yebi, parce que vision, il y a un tableau, et ça, vision en boca. Mon mboka na so ndé la propre, pays n'est la propre. Et vous la biloko, bah tableau, panine. Voyager, tableau ça voyage. Tu voyages. Quand tu rentres dans le tableau, vous allez voyager. Par exemple, dans le monde, on voyage. Et ça, amour, dès que tu peux dire, maman parlait. C'est comme un tableau, non? Nature, non? Arme, non? Aboto le bana kitoko bana yango wana eza vie awo soko biso un jour to comprendre yango biso ba congolais et pas y to ba valeur peut-être ya biso moko ya mboka na biso ya mbebele c'est tout. Est-ce que quoi apprendre loko eza facile? Eza facile. Eza facile, art plastique eza facile. Mais soko apprendre yango comme na niveau où il faut ça la science. Science occulte. Non, science politique culturelle. OK. Ils ont un brevet là, après ce brevet. Après ça aussi, ça nous a sorti Jésus brevet là, c'est fini. On va confirmer. On va confirmer. Alors, Narolinga avant aussi ça étape pour pendant tout le monde pour aussi ça nobiso. Conseil on peut ça na toute génération confondue. On peut ça Congo conseil par rapport il y a réalité à vie, par rapport à expérience au chez ya Wendo à Mona awana miki. Conseil on peut ça papi gain en même temps on se poser la table là c'est cool là on se pose on a ba gêne tu comprends maintenant mais tu question les ngai na juba gêne dans biso opportunité on a na juba pesi ngai na yite ba gêne na so bazala bloqué na bendi bango abi aleki na nga boya to se présenter ensemble na bino ndele pe ba monake. Donc, tu veux bazali, ba jeune musu bazali, ba peinture bazali, ba rose à la bloquette. Et ça, ouverture déjà. Deux. Mais trois, on a so, dans la génération, on a so, on a une loco, moi, monté, boué, et rataki yo. Pensez, m'balamou, on a chéri, à Wendo. Tu viens chez moi. Et ça, comme ça, on était sur un très bien. Moi, je vais t'appeler. Papi Gaïna, on sait jamais. Même si après 2 mois, 3 mois, quand on reprend le makamna, tu commences encore à gagner vie, on était kala. Là, on a gagné vie, on a été, mais tu as à kala. Mais il y a kala, il y a bon, mais ce qu'on a il y a ça contrôle. Il y a ça contrôle, mais ce qu'on a gagné avec paix. Nous avons gagné avec paix. C'est fini. On a dit que Papi Gaïna, so la salle loko na boye na zumbongo so la salle na zumbongo so la salle bo na zumbongo na sala sous na bêtise te pour ndela zo na considération moni alors considération on a bazo pourquoi et ça bino siko on a on na bino émission so bo la miango publicité ezo banda ya mois de juillet et ça bino même to peut sanga siko valeur de kamo les ali et ça génération so oza na moi na yo ndako nous allons moi na du peinture que nous mona tonton na chéli so baza koko na que nous mona koko na chéli en folo nzela c'est tout conseil on peut ça yango wana surtout na massa na ngai conseil on peut ça pour tout se retrouver sous les familles kala na ndambu
dans l'association à Congo, c'est un peu de pour gagner plus d'une on a 4. C'est tout. Voilà, très bien. Je crois que tu Bolandi biso na bouquet binyoso. Tu as moi tu ke pena tu panzi nyoso te mais tu leki mais o tu leki et ko pesa yo pe moi maïe yo zo na biso et ko te ya yo. Oui bah que vie selon le profiter vie zo continue. Donc quoi apprendre ils en a acheté. Tout à coup ça oté. C'est là où le lelo yo so tali ba araza ko sala. Il a qui si pensa que quoi apprendre des ans âge parce que ce qu'on l'a qui quoi apprendre des ans âge comme ça mon âge au bout c'est ça depuis tout c'est bon la vente d'agara il faut faire quelque chose la bandit yokani mboka na biso moi le ba pona mboka ah ba mboka Papi Gen total la ngani zo kende biso mo mutu to mboka na biso mo ka pe ko na mutu mboka na mo so to mboka na biso on entend que ça on en est bien mais les bateaux les politiciens pourquoi bah n'ina la vérité c'est pour la bourre en abisso ok bah il m'a quand même bourre en abisso les alliés pour la bourre en abisso c'est tout simple et ça métissage sur bah le métissage Papi Gen et ça le voilà yo no za mimo na Papi Gen on est là kuna quoi on a ta France bah on a ta France yo mon Belgique na France ba bundi yo moni France na balma ba pourquoi ils n'ont pas d'ambition pour tous en maïlité incompréhension totale savoir partager tous en côté bon surtout à savoir partager bon on a so aux en autre bien Papi Gen na goro ba suningité au gana garo ba mbuka na ça mone koki ça me botte aussi ça ça me botte aussi ça mbote mingi na baninga na ngambi surtout basé BLP hein Loa Sampongo Pepe Masalanga Pepe Babudi Zadio Bakapangala aussi mal ah surtout yawa moni petit wana lekina wana azobunda mais akomo réussir omoni donc ça veut dire eloko yo lingi alingi musique na ye amoni ke nga fala sala musique mais pas on sala la musique il faut yemba asayini akota bakuru na ye azokende azoko la tout azo la réussite na devant ye azo la réussite na Monsieur Borel bravo nzamba kumusama abetolo maboko musique na yo okende de bosso Monsieur Borel voilà merci Nabande Kobolandi biso je crois que vous avez un passage très 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 important la base de Bolandi émission on a bouquet Binos tout d'ici là portez-vous bien et restez connectés nabi que mikolo ton deuxième bakulu tout boy tout mekano ko solo là parce que faut te sauver jeunesse oyo ezako kende na moi libungi mama okoso sekate bachiri apoto grand prêtre mère Chantal grâce Bafoka na Paris DMP info automatique Jérôme Condé Bendele à Genève Felipe Omengoe na iyo Prince Munga Yoka Awa tomesene kolinga Ekomane tumbu banyango boyoka Bacheri apoto bachange modele Balingi konyokolo moninga kolinga kanaye Awa nazoki na motema baninga boyoka bolingo yo ya komplike Amore ya misto na kokate Bomwange eleki o mekana no mekola mama Chéri na butu na loti yo Lokute leki yo chéri ya munu mama Kalanga iwa yo mobali Nakomi kokondo na we mama Roger Likombe na Genève Jean-Jacques Pagna Mobali à Pembe Roberto Kala en Afrique du Sud Bon avis d'Amérique on a Paris Chifa Wakamba Di Malela Hey Awa tomesene kolinga Ekomane tumbu banyango boyoka Bacheri apoto bachange modele Balingi konyokolo moninga kolinga kanaye Awa
mama nazoki na motema e baninga boyoka bolingo yo ya komplike amore ya miso na koka te bomwane eleki yo mekana no mekola mama sheri na butu na loti yo lokute eleki yo sheri ya munu mama tala ngai wayo mobalie nakomi kokondo nawe mama La Firesse de Naïf Verdon, Olivier Rangombo, Philippe Makela Dunzomo, Simon Combs Bamba le Montranon, Yoka Naiko vraiment la limité palanga na lebiro na motema na kolela sala ozonga vraiment la limité palanga na lebiro na motema na kolela sala ozonga sala ozonga sala ozonga vraiment nandimi te nga motema molembi se po ya kozela yo nga nakufa kaka boyo mwana mama Jean-Pi Mokutu Naki vraiment nandimi te palanga na lebiro na motema na kolela sala ozonga sala ozonga sala ozonga vraiment nandimi te nga motema molembi se po ya kozela yo nga nakufa kaka boyo zinago nzambe o Je te love d'identité de la Genève vraiment nandimi te palanga na lebiro na motema na kolela sala ozonga yemba baninga na yo nyonso bakomi koseka nga nzela nga nalekaka mama natiaki motema kaka libala oyanga lelo yo mama adieu mama adieu chérie yanga na yo atandele tokomonana adieu mama adieu chérie yanga na yo atandele tokomonana Blanchard Mwanza Obama de Genève, Célestine Mbesse à Lausanne et Don Jola la Suisse-Irlande. Michiki Toko adie mama bolingo ya bomwana pasi mingi na motema nga nakoka te kovana libala bomwana nga nabebi nzoto nabebi motema adieu mama adieu chérie yanga na yo atandele tokomonana adieu mama adieu chérie yanga na yo atandele tokomonana Zigigi Mastazinako, paix à ton âme. Le grand maestro Tabanta Yana Zigigi, Yokasan, Kabiba Collection Tirikas Esprit de Vie, qui est Moustara numéro 10. Jacques Jackson de Genève. Malandou Kunga Mamana Dorcas na Genève, Anto Chakawa Beloa. Marus Lufumae, la Jena. Captain G. Kusunga. Romeno Kiadi. Edouard Mwanza Makubashi na Jena. Marc Makala, la Suisse-Irlande. Tonton Miesier, Mathéus na Paris. Tonton Dingi Limbi, Professeur Auguste na Genève. Lukawa Berthe na Londres. Néné Ebengu Kisilu na Genève. Oka, Tata Kofi Mobali à Mère Virginie. Gertrude Lamour. Chris Opéra des Suisse-Irlande. Kolobati Mia. Dada Munga na Genève. Elvis Boibanda. Humberto Boibanda. La reine mère angolaise Gabriela Kialanda. Serge Lukokie. Annie Kibala de Bruxelles. Didier Sandana Anmas. Brigitte Kilanda Moko Mwana Lille. Wana ezali loboko ya Chakere Mwanga Butua
sommet, au sommet, au sommet, au sommet, au sommet. BBC Abamongo na Genève, Orgazi Manhattan, Congo Kimia, Petit Sevin de Massi, Obéna Kulut na yote, Mawatro, Petit Nangaje de Vanga, Mwana Jena, Koko Mito, Ayope, Ata Singa Pamba, Benga Ata Mbuta, Mais Mbuta Lingaka